nyonso ya Congo ya Lobby TV pe na Afrique tellement quel bosso ko remercier moi mobalo aza sima caméra Jerry Covetox mobala mwanzolo wimela na patron na ngai Afrique tellement boss ngala 9 lumière yayo ya mwana merci na ba nyonso ba soutenir émission baza bana mama madongoma moi sanganya efio tsingoma merci belé na soutien na on émission baza bana et encore dans mon docteur John Maondo Mutabata Jerry Covetox docteur Mumela lelo encore Darling Love ayeli bino sujet o ya bani lobi to monaki renaissance ebetaki na deri renaissance oyo ya pasteur Mukuna mais renaissance mesala nango ko gagner lobi Dering elakisi ke aza mama lobi to monaki Dering a gagnaki renaissance 3-2. J'espère que bomonaki basangeli ye na vita to bayokanaki renaissance a minutes oyo baza matanga. J'espère que bozomona toza na terrain po tolobela foto na terrain c'est cassé na banda na komi na banda lunga Jerry Covetox skande tolobaki lelo tozotambusa micro na biso to meka mpe kolobisa bato toyebi te eza nini basangeli renaissance po bota misika po polémique anaki eza makasi taka balobi mama gagné mwana to basalaki vraiment likopa la vita babeti renaissance mabe esa pasa mutema mponga mona za mutangambu wana na oloba te Jerry Covetox tozo continuer kaka kotambusa micro na biso po lelo tolobela mama ya match. J'espère que toza na kati ya terrain to meka mpe kolobisa bandeko oyo baza liboso na merci Jerry Covetox so continuer ka micro baladia na biso parce que lelo toza ka na makambo ya foot toza pe na tonto la biso bonjour darling ça équipe donc nakotala nanu bo vraiment mona penaka no faire nord ya kati na ngai bato ya renaissance balobi vita ebeti renaissance imana ebeti sur renaissance to bavita mama imana papa vita papa plutôt imana mama siko bokanaki bango bien niveau bato ya renaissance ya minito baolela bana darling love omonelo mona oyebisa yo eza okana te eza okana te omoni vita to imana tokosangana te mpona mwana moko bamukie ayeka leo omoni renaissance oyo tobeti ye eza nango na bandenge oyo bino boolobela wana te ocomprendre mais tolakisi kaka no niveau oyo vite eza nango niveau omoni niveau ya bale oyo vite ya nango okokompara na niveau ya bale ya renaissance te ocomprendre okokompara ata moke te lo renaissance biso vite tozoka eloko baekipe ya mike oyo toyeba lukunga baekipe moko ya mike omoni premier match premier match totika yango mpo toyeba yaka match moko ya gouvernement ocomprendre yaka no match moko gouvernement mpo tozala claire l'état na biso gouvernement na biso ya mboka esi ekoteli renaissance match wana omonaki mbongo tofuti mbongo mpa nani mangu nyonso olobana darlino toye na bato toyaki pena biso papa vita toyaki pena tobeti pena mwana moke asali te omoni toregreteka puisque score au renaissance oyo tobetaki wana ezali bascore mo bamukie tala omoni biso tosenga lisusu tokutana lisusu neti biso pena vita tokutana lisusu na renaissance niveau tokita ye tolakiseka kelanga niveau bana ocomprendre dali biso tobetaki mwana po aza mwana tobetaki ye ndenge papa esengeli abeta mwana nde tobeti ye fimbo pa ocomprendre toloko su occasion no tokutana nango lisusu po niveau kozwa susu frappe binini osobana binini osobana bafo darling love tala no bana match no talaki yango no bien apparemment ndiye match yango talaki te non babetaki te moni babetaki te so otalaki match wana belingo mona niveau tobetelaki ballon na niveau renaissance abetelaki balle donc bazalaki kaka na se kaka ocomprendre yobi kaka mafuti na biso ndenge ekendaka bameso na kokotela bia lukuta wana biaki na vitesi te j'espère que notalaki babia vite aki babi moko bodo babi moko professionnel ocomprendre madari tokuta so na occasion o vite biso tosenga renaissance aya lisusu pourquoi tosepela ti oyebi niveau renaissance ya munoko baza nango de grand munoko oyo baza nango donc tosepela te
comprends, tosepelaki te keno kosepelaki no nde toganye, mais tosepelaki mwana moko mokie ayaki na biloba loba ezanga ntina. O comprendre? Yo bien ngote keno bato renaissance balobaki keno kokutana biso na vita bakobeta biso. Oh, kamwe balobaki yango tokokutana na biso na bango bakobeta biso. O comprendre? Biso ntango tobeti ye tosepelaki oganye te, mais tosepelaki na bato ya munoko. Niveau munoko oyo bazalaki nango tokómi na niveau oseka nde bango munoko na bango. Adani tokuta sur l'occasion wana dansi boyo basantir biso tosangani na imana te po toya keno tosangani na imana décidé biso toki kosoutenir nakoloba ndenge nini toki kosoutenir ndeko na biso ocomprendre ye take mama abeta nanu mwana na ye po biso ya papa toyaki tobetaki ye me nasepelaki na bandeko na biso imana mpena donc bale kitoko balotala foot oyo balon oyo imana ebeti ocomprendre renaissance atelemaka te naimana omoni match wana tosengi na bato ya renaissance baya otala bala mikolo baya otala bala mikolo ndenge yalaka omoni bango niveau foot eza na mokie bano na bale moko esalita pampamba niveau foot ya mokie mais elomona oyebisa yo renaissance epanzana ti nasi mamasolo ezopanzana ti yo otalaki futa nini match ya dimanche otalaki yango te kobeta oyo mama betaki mwana na ye donc nayebisa yo baopanzana tobengi bango nyonso baya bapanza renaissance epanzana bazonga na imana comprendre bapanzana ekipe wana epanzana bazonga na imana mpo ndenge ya frappe oyo bazwaki mama betaki bango nde mama akobeta nde mama abetaka mwana soki aza munoko mwana oyo aza na botosi te nde mama betaka nde ibana betaki bango biso kutu te omwa lokolo papa bandaki nango ne mama ye nango tala bango mpe omona su sharke babetana sharke omona niveau sharke akobeta bango lisusu mpo apanza bango lisusu bien bapanzana donc bapanzana pena omona pena bapanzana bien comprendre tunaka nini etika moke mona mukuna pa molata botina po ekipe eza te baza na joueur kobeta ballon te mais kaka ekipe nde ezokoka nango te ye balata botina kotaneka na te limite. Ok, merci beaucoup de l'image pour le micro la vie. J'arrive comme étant ce qu'on appelle papa et puis on va avoir bote maman. À propos de vos bêtises et tout ça, excusez-moi, c'est-à-dire que dans une équipe oyo nzambe akumisaka. Bon, équipe on a beaucoup de sarabamba renaissance. Les gens se sont trompés. Premièrement, je me présente. C'est l'artiste cinéaste Mwimba du groupe cinématographique Alto na Kinshasa. Maman, na lobby équipe on zaba kumisa équipe nini ngana mutu mwingi. Univers nzamba sala mona couleur ya mwingi. Et puis banzete nous na couleur verte. Donc il y a que les noirs et les verts qui dominent sur tout univers. Planète nyonso oyo ezali na banzete zaka couleur ya maya pondu. Et puis, univers, c'est la couleur noire. Donc, vous avez dit couleur verte, la couleur noire. Donc, vita, kakana, vita. Ok, merci beaucoup. Mon équipe au Sangani, il y a Denis, tu vas petit moi la mouki. Zani, kanaki ko yo kani bien. Na bokoko baloba boye bana miki boyo kanga. Ata boza na poto kuna, me boye ba ki bozaka na makila ya Congo. Boza ba africain. Na bokoko na biso elobi boye. Kibopaka ya ndeke eyebanaka na se ya masasamba komona ye mukete ndo kanisaka ye ata mukete ndeke ya mukene ya mukolo bazaka tai moko me po oyebaki oyo aza peka yaka oyebaki oyo aza mukolo tombola ye mapeka vita apesi nde mwana wana leçon footballistique impolitesse moko je te dis notoire orgueil bamimoni lokola mokilo eza ya bango vite ça n'a âge plus de 50 à 60 ans. Yo mono yele no kaka 2 ans ya pamba. Ota pe mnokana maki ya respect. Ba petit esprit. Vite ça la quitté, imana ça la quitté, bilima zate, sharka zate, mk zate, rck zate. Et puis pour tali no len. Nazoya. Ba demi champion.
bakendeki Lubumbashi o bamoneli biso baye wana baneutu deuxième équipe ya mort ebetaki bango nganga abetaki passer akwema kale pa baye lisusu na deuxième année babeti babimi équipe championne 80 points mais 6 équipes ya minene ezaki na perki vita akanaki renaissance nde amisambwisi na koluka problème na bayaya neti nga pardon oyo nga nalati ezali rose bokanisa teke ezali orange te pa mama bale siko bana mikili boyoka nini ezoleka awa renaissance eza équipe ya moke renaissance na niveau ya vita te imana te bilima te me batunde ya mbongo bamatisi bango na baniveau moko boye me bango baza na baniveau wana te renaissance jamais akosala face na vita soki mikonzi ya mboka eke balobi ke match ebeta ma 5 bakota babimisa biso awa tokende kobeta na Brazzaville na Rwanda Burundi Uganda Mozambique Algérie Tunisie bokomona makambo renaissance azobika mpona awa kisi kindoki bazokotela bango me baza ekipe ya moke nalaki bino na sakoli nabimi lokola profete ekipe wana soki ekosala 5 ans na Kinshasa na longwe mwimba naina renaissance lokola nga naina liwana mpe na ngai batika munoko bozali bana bauti epa mosali na nzambe boyasa na moto boza bana ya nzambe lobi avamaki masese ebetami na victoire mpo na bango nalobi boye paster moku nayebake bale eza na bonzambe te bale eza likambo ya kindoki ya makambo mabe eza ya kibonganga totosi aza mosali na nzambe azala na amerite respect pa na biso me bana mikili na shite mpo na koloba boye nayebisaka bino ke bino kuna na mikili aza kotinda eloko avant ya kotinda eloko sambela bomonaki maseki moninga na milo moko auti na poto bauti okunda yao oye ozotinda eloko ba évoquer makila ya Yesu Kristo numéro na ngai 0997 30 34 40 bobenga nga na numéro 0997 30 34 40 nana ebele ya koyebisa bino. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais émission bazabana lelo chéri comme to skande to lobaki to continuer na micro baladia on biso to continuer chéri comme to sto tamboli ko to continuer toujours na micro na biso ko koyoka renaissance on lela mabe magatu na mona za mutanga ça fait mal. Merci beaucoup chéri comme to continuer na micro baladia on biso kaka ndenge to lobaki to za pena kantine na biso ah kombo na ona ni la sifa masamba kumisa equipe nini renaissance meto bakundi bino takaka vita abetaki bino ering bisusu aya beti eloti mama eloko te mutu abeti biso aza te biso toabana mayele nde bapanzi wana na renaissance bana mayele tema daa tobetaki bango yaya wana topona konde ete tobete na biso mwa jamais se biso daa topona zero ezala te tokendaka na toleki biso olekaka tokolaka te eloko te tolekaka renaissance bana mayele bana renaissance kutika bolongo babengaki biso bakuni biso lelo te bakuna biso papa beti bino mama beti bino jamais bakoki nde te tobete makasi bato nyonso batalaki bati batala bamona penda ko bana nde babetaki tobetaki jamais nakonisi bango bien jamais tokundaki tokundi na bango mpe tolongi ata wana otika babili kaka bolingai bomona bino ok merci beaucoup Zori Kobetos yo momona makambo eleka mais balobaki bino bato ya renaissance balobaki ke boza bato ya bible mais lelo tokomomona ekomi makambo ya kisi te biso kisi eza te biso ne nzambe aza liboso na biso baloba eko te baloba me basala biso nyonso na bango na biso ata tobomi nzoto rendez-vous eza kaka na flerof esili totala nde kuna nde toyeba makambo nyonso moyo oloba ebele eza te biso tokoyeba na kuna biso kisi te nzambe nde kisi eza te bango nde baloba kisi na bango biso te merci beaucoup bavi docteur ezomongo j'espère oyoka nayebi te soko okumisaka ekipe nini soko oza kusa renaissance naza désolé merci beaucoup j'espère que oyoki bandeko nyonso oyo balobi po polémique elekaki noki makasi po mama
babeti mwana. J'espère que bolandi bandeko nyonso ndenge balobi tokomi na fe émission na biso baza bana mpona biso na Afrika telema mpe na Congo alobi tibi tolobelaka nyonso po biso toza cour de gras na Congo alobi mpe na Afrika telema. J'espère que bolandi bandeko balobaki ata nde balobaka bale ezala nango jemo eza yango hasard ezalaka te ke boprépara po mpe so bopreparaki yango peut-être bino bokasi ke boganye mais or ke bokoli tokomi na suka émission ya biso nake koremercie baye nyonso balandaka émission baza bana nalinga bino mingi honorable bebi tutonda na mwasi na ye Falon Tiala mama ya bino yango wana na Charlotte Mapinga Tembesili yeyo yango wana président Muzombo Pat bino tout partout en Europe en États-Unis na Londres na ba na bosani bato ya Darling Love moko na bosani naza ya bino na lingaka bino mingi bolandanga na prochaine émission.